Monsieur Lubanza na maswa baba lozo lo bagay Adidas Adidas abenga falite abenga falite abenga ferité quoi si c'est bon contrat bazana niveau à la té hein pour ça okufi le pona moi si comme nous a Jani donc éviter pena ata moi c'est pas nyoro la rayo mon année numéro bazebele basi ba nyoro la bango mais so okufi to bengo ka avec Jani et puis to benga sou maman Denise même so est-ce que frère Gola ndenga za bongo so ka mega ba musicien avec nous to 25 personnes na poto quoi que beta ba concert na est-ce que so pas et so peut-être et l'ongolais fait rigola et jamais l'ongolais te premier score ya bato ezali ni moni ba entourage praise il faut c'est comme biloko wana ngwebeta bato ba dor de cabeza on a vite kokana te to mkolo mote to botema mkomo te to na mutima mote to zana bilongi mote on a vite na liste bata mukili o ba yebani ba kombo yebani de équipe musala te ba président ba musicien ba député o nyosa mukili ba kombo to yoka pela ba influent wana ba misa États-Unis ya monde to ya monde on traçant comment faire que tu as fallu que ya cancel eh batabala ba répondre biso batabala ba répondre biso na question oh faire na fallu ba comme non na niveau Adidas benga ba signer contrat te hein bon on na loba na chama na mno nini bon faire na lobi papa oyi muta na contrat Adidas comme le Lionel Messi pas joueur mondial total en mukili mobimbo bon faire na fallu ba iba na mukili mobimbo ba iba to tika ba ironia pa pamba wana elongi wana ya mundele wana même elongi to mona ko pa fali to mona ko pa faire ye wana de bon message ça elongi wana badas je pense que pour ba benga yo comme na niveau ya contrat il faut ça reconnu mondialement Adidas pas benga yo pour Adidas ça maison ça reconnu mondialement bala ta monde entier wawa mutakoza na Corée mutakoza na Hong Kong mutakoza na moni ba mboka ba enda kati ala za Adidas kuna siko kuna ba bi faire kuna ba bi fali hein kuna ba faire na fali kwa kosa bato be point to beta vidéo kuna bana o batikali bana Jani o batikali bazaki pe belé mawazu eloko te mais mutu mwa mwana o memela mwana maona poto pour moi ba bota de bana Jani mo kufa mo ka zanvi mo meme na poto déjà ma ko bima eloko te po ba chelo de poto et puis ba o batikali ba ju ba 500 quand aye ya kozama yele ko comprendre que mbongo wana ko za pe na bénédiction mo ko boy o même ba mise na poto ah ouais o même kindi o même ba te belé c'est pas mal pour na communication to boité mais faire en même ba droit falité oh et puis so remarquer mi ko internet au monde ah papa ça a confiance en nous tu na mutema beye oh ça a confiance faire na za bondenga ki Adidas ari non même ba droit falité faire femme mande ba mise belé oui poani faire abeta deux conseils abeti lelo abeti lobby papa Koufi a tiré les bino logo mais ba 500 euros ya ben koni et 500 euros donc bana conseil bien to pesa ba on ndenga balabala ba boyo kanti na balabala mutatika lika ngai mutatika lika ngakolo makambo. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'à ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission Nabino Bolinga Raming. Donc, on est sur www.idéologie.tv. David Ewembe, Masola Balabala, toujours. Nous avons des informations. Nous avons toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Ewembe, la Sarabino Ango, Nabet Rabino, Masolango, Nengenini, et c'est pas ça vraiment Namboka Oyo. Masola Balabala, toujours. Donc, quand on est Sarabino, ceux qui bossent Maram Nabino, biso tozaka obligé ya kobima potoloba wana penda eratarate donc masola baba lelo comme d'hab toza bongo na Messi Lubanza dio analyse mutema mabe oto tikala na ye l'homme au milieu du village po biso bata balabala tozalaka au milieu donc awa to côté la férité to côté la falité to côté la bina filete to côté la Patrick Bekam te to côté la Weranson te to côté la Jibem Pianate donc awa tozo milieu donc o ba ko baloba o ba au milieu te bisone toza au milieu du village Jonathan Kuzalinga Kabongo au milieu du village bo pesa biso confiance boko zala penda de cité Monsieur Lubanza dio analyse mutema mabe David Ewembe na bige lelo abori ya manger sa moké pour senga mai le kamwe belé mais lelo na bige
bato baosepelana pena mwa mingi te bato baosepelana mwa mingi te mais avant banda napesi mbote na déjà Marco ya basiku garçon Paris donc napesi mbote puis napesi mbote na Med Vita Ahmed Vita star à Paris star à Paris donc et puis napesi neto lobaka vaut mieux tard que jamais King Lova. Joyeux anniversaire. Que du bonheur, que du bonheur, yo zara palais, yo mérité makambo yo. Et puis na kopesa mutu nanga Corniche Tambani. Toujours. So moni King Lova mona Corniche Tambani. Corniche Tambani. Pourquoi tu vas sola balabala on va savoir va posa la bino. FCC. FCC. Pour moi la FCC. Azarasko na Paulo dos Santos Guerrier. Paulo dos Santos Guerrier. Merci beaucoup. Paulo dos Santos Guerrier. Bonne zalaka so che point no caisse to cha pe point. Et puis petit nanga maleko Alves la Pulga, hein. Na mondega esprit to so la donc équipe bien. Voilà, on est ensemble na bi lelo ba ba osepela nanga na mwa mingi de. Ils on a nenga motema mabe pona za da motema mabeti. O botikali na ye puis biso tile to zaka bato tikalo milieu du village. To saluka bazima kia la te ya zakana de plique. Côté kuno mona elvino arana wata ngasko naza na ba wata te na banani te na zaka na katikati. Et puis sur Talipe kuna na ngambo mona na tabono. Na tabono. DJ. Sylvain Zemba le Kinois. Lelo batiki o débité pour anine, hein? Luka Modric. Yo pe ba na mon na compagne te batiki bino lelo DJ mais DJ très bien habillé, na senti benaka oui à côté marambango et rosala bien. Asma kiala fongola pendager donc yo za la masola bala déjà. Analyse muta mabe. Tokota na thématique na biso ya lelo omonaki nanu arrivé ya corps ya Jani na Kinshasa ndenge nini organisation ya bata théâtre du début jusqu'à la fin selon yo omoni ono ndenge nini en tout cas pona kozala na neto bato na monoko na poste en tout cas organisation legi bien Mama Denise Nyankero. Merci beaucoup. Nyankero to bata théâtre. Bata théâtre peut-être un roi zakuna. Hein? Bajua. Bata théâtre va plus monter. Bajua ouais. Oh, allez ça. So de bata théâtre bazaki 10 000 a choisi matata balonli 2000. Le plus important c'est que donc bana bajua 500 et ça allait bien mais pas si pesa ka qui vient na biso Chara Congo. Ti le lopé doki na demona ndambo. Matang ezo bimate donc Mama Denise nenga salika pa Jani akanisa pe kota Chara Congo malgré fait marai pe bambongo ngo za moi compliqué ya premier soin au fatia pe ça qui tisiko Chara Congo azo mérité pe belé asali pe belé pour na Congo quand même faut balokele mo ndenge mo bon ba musubi balobeke famille ya komisa ngo copain mutaita la moi maman la Chara Congo apesi muke bazui yango esala ke matanga kende na 2 mois mais je pense qu'il faut ba kundaye pour akendo pema. Et puis voilà donc. Mais dans l'ensemble, Matanga Jani et l'équipe bien. Merci beaucoup na bande konos balelaki Jani pour Jani baleli baleli pour ba musala. Ba ope batikali lelo ba bande musala bati ko tia ba rouge lèvre na bambebo kangi basuki o tiblo matoi. Ça sert à rien ça la art. Donc ba Jani tia comme na ba niveau, je pense que ça la art yango moni Matanga Jani le ba musu ba réclamer s'il a été. Belle vie pa yaki na Matanga beti musu ba kara izaka musique. Na mona bena bazu pena moi mari Gabriel aleki nanyo awo ya babato ayiba oza bien donc mais et le important ça qu'il faut ba yibarake il le bozo sala l'union fait la force maboki pe comme na rando lokwa ka musique inde pe comme kuna mbie na de na mai kala mai donc comme nango partout mais bon to tenir moto rigueur te muna mtabi o azo luka sala voilà ça mutama be acte ya ko pesa bana Jani. $500, $500 selon yo moni on ndenge. Na mona ki ngo mabe mais na mona on pe mabe te pour cette le bakangi moyibi. Hein? Ve ça tout babimise moyibi, molai moyibi, ve divorce moyibi. Donc tout d'un coup, on mona ki pour moi on m'appelle pas ça pas choisi ma tata, remettre ngo pas. Et pas à tout. Pour nini bango bazaki na organisation pour bateau ba salaki matanga ya maître ya nani ya maître mpai même bateau wana bon ka ba recourir sur na matanga Jani donc moi mutu muso akota ezalaki alors le quoi moi mutu muso akota ezalaki te yango bazong c'est pas na bango mais ve ça tout le pays bika biso ba congolais alembongo botanga yi Pekin lelo mukiliana internet frère okoki mangote so pas pesaki ya kobombama
Il y a eu un peu de 50. Ta mère met encore à côté de nous. Donc, je pense que tu dois tenir un peu de rigueur. À Salika, au Fala, Sala, il y a Internet. Et puis, Internet. On a bana au Batikali. Bana Jani au Batikali, Bazagi peut belé. Mawa joué l'autre côté. Mais, moi, mais la moi, na poto. Pour moi, on va aider Bana Jani, Mora Koufa, Mora Zanvi. Bon, mais na poto déjà moi robi manelo côté pour bachelo de poto et puis ba o batira ba juba 500 quand aye ya kozamaye ko comprendre que mbongo ane ko za pe na bénédiction moko boy ke o soko che mayele na kini pe koma moi cabine na yo na 500 wana o bana jani ba jouer acha mayele o ya kolia on a lo ngelo boko mo benga ndeko no ndeni na mpia ka tende ko APCT poto so ki 500 yo kelia yo pona nini photo zonga pe na obongo ngasko lokwa na David Wembe analyse mutama be voilà donc bana jani ba 500 na yo so na matango bimi na 500 izaka déjà parce que ba matanga dato manelo côté ou tu besoin de dépenser mais papa kufa ki ba mona papa kala mutabomé la brine na poto et puis rozon et puis na tala mission apo et a mission ya po firinti sala nga pena so passe makasi donc na ini sur la brine fois 500 fois. Donc il y a la brine donc batunyo so botikali obiso to tika na bomoito zo maele pour so okufi le pona moi si comme nous a jani donc éviter pena ata moi c'est pas nyoro la rayo mon année numéro bazebele basi ba nyoro la bango mais so okufi to bengo ka avec jani et puis to benga so mama Denise même si eza en Angola okufi to benga mama Denise jani musupa kufi là donc voilà mais moi je pense que bana bazala mayele bacha mayele na ba 500 na bazui wa 500 wana ikoki pe ko sala po nzamba za na kati wana déjà baliwa batebele ya pe artiste akufi peleki na ina perci ve chaka Congo lelo azali de mwana bakunda ete tu vois mais bino bozui grâce wana donc je pense que bochaka mayele bozala focaliser papa kufi atikele bino loko atikele loko te mais ba 500 bo ya ben koni et 500 mo ye donc bana bat conseil benda bien to pesa ba on ndenga balabala ba bon yo ntina balabala mutatika lika ngai mutatika lika ngako lo makambo donc bana bozala mayele bo comprendre que vieux za ndengwana donc quelque fois le malheur est bon mutu musupa ko zo avika na sima malheur jani le musupa tindela mona na $500 a juste 500 mbongo ebelete ezape mukete mais za mbongo pe mutu déjà ko chama ele pe lobi pe abeti lisolo mususu courage na bana papa kei mais la vie continue nzambe mutapesa ke pied mutaswaka donc voilà elonga na kolo baka yangwana et puis courage félicitations à ba comédien félicitations à Matanga félicitations à maman Denise Nyakero donc on est ensemble FCC Mobimba na linga rabdo natina ben wile gabonais di body di nene kotaka masola bala puissance mondiale David Wembe toza pena na posa na bino body mata di Union européenne Paulo dos Santos les guerriers kota masola bala et kosala bien Rodrigo Mayemba RM les boss Rodrigo Mayemba RM kota masola bala absence c'est un peu trop kota pena masola bala toza na posa na pourquoi pas na chef Mambi Emmanuel Mpova chef Mambi toza na posa na masola bala kota pena masola bala et kosala bien monsieur Lubanzadio deuxième thématique na biso to beta lisolo ya Ferregola monde entier et biango Ferregola a signé contrat na Adidas Ferregola a signé contrat na Adidas non Adidas Arena mais na Adidas au monyo ndengeni voilà en tout cas bon pour na kota wana place comme abe uzala yango na biba ba seleka na banda ko makasi ona mutasiliki akankanda ye biloba na ye donc mais pour na pesa na réponse na question na pesa na mote na Paulo dos Santos guerrier. Les guerriers. Guerrier très fort, je confirme. Mais aux Araya Palais. Guerrier aux Araya Ngai. Paulo dos Santos guerrier. Le lorsque Paulo dos Santos. Alors tambula ce qu'on a King Silova. Voilà. Silova. Na bela guerrier Araya Ngai. Na di point na ba boy. Donc FCC na pesi minombo te mais nga Paulo dos Santos ni Araya Ngai. Ils na kopo to za gesori to za na yo to za même moral. En tout cas, merci beaucoup Paulo dos Santos guerrier aux amuta Palais yo mo yebi. Donc là on a rôle bezaga faire na fali. Faire na fali ba comme non à niveau Adidas benga ba signer contrat te bon on attend na lo bana o chama na mno nini bon faire na lobi papa oyebi mutala contrat na Adidas comme Lionel Messi pas zora mondial total en mukili mobim bon faire na fali ba iba ona mukili mo ba iba
frère to tika ba ironie pa pamba wana elongi wana ya mundele wana même elongi to mona pas fali to mona pas faire ye wana de bon message ça elongi wana moto wana todo mona na papa to so la maso mususu ko est-ce que faire ana niveau d'asa benga ba signer contrat faire ba yebi to zu bena liste bata mukili to sala boy to na liste bata mukili o ba yebani ba kombo yebani de équipe musalate ba président ba musicien ba député o nyo sa mukili ba kombo to yo ka pela ba influent wana ba misa États-Unis ya monde to ya monde on transition bo komba faire to ya fallait ko ya cancel bata bala ba répondre biso bata bala ba répondre biso na question o na liste monde te bazate frère to longola ki sentiment ki congolais wana ba polémique na biso ba congolais Adidas c'est salama Adidas c'est créé en 1949 frère azalate et puis bato embele ba olata ba Adidas lelo ni yango la kisika Adidas yango yo na sombo ya original kuna ya kwa nena va bagola ne ba olata ba Adidas bon bagola ba te ba tout nga una kenda bagola ba warrior tenga na lia pa mutu tenga zo milieu de village to cheka boy olata Adidas na yo osombe na kwa quartier na bino SMS Adidas aye bien mais Adidas est-ce qu'il y a du makamwana est-ce que vous pouvez imaginer que bagolo exemple to che bagolo siko ba continue na kata maison Adidas 20 personnes ba sombi Adidas après ce que c'est ali Mercedes maman a bengi na muta taxi fait complet Adidas pour niveau zo ba doka ba combo eko Adidas dans monde entier muta sela Adidas publicité ba Zidane no bi Zidane abeta na Adidas akana content na Adidas ba Messi si vous faites les Zidane na oyeba na muke faire les ba Messi Adidas je pense que pour ba benga yo comme à niveau ya contrat il faut ça reconnu mondialement Adidas pas benga yo pour Adidas ça maison ça reconnu mondialement bala ta monde entier wawa mutakoza na Corée mutakoza na Hong Kong mutakoza na moni ba mboka ba enda kati ala za Adidas kuna siko kuna ba bi fere kuna ba bi fali kuna ba bi fere na fali kwa kosa bato bepwani to beta musique na biso ba congolais to yeminde ezalaka na beta na arena na beta na yo arena ba kosi biso mundele moko ba ye wana papa na ngai ba congolais to so la mamna biso to yebi on pendenge ezalaka na ba limite nango pesa masola balabala to za contre batuté to analyser to zo solo là est-ce que to moni Ferregola batunde bolobi est-ce que Ferregola il m'a on a page na officielle qui a signé contre Adidas est-ce que ngana oze la Ferregola to yebi ke za le kuta est-ce que ngana oze makamba bongo ngana oze la hotel ngana oze ma wa petit na felile mamtazela mama ndengwana ngana oze la hotel masala nga Jonathan Kuzu Jonathan Kuzu bilo to za mikili ngona Jonathan Kuzu pala taka Adidas ya rouge ya kitoko yekuta za mikili yekuta na Paris asomba Adidas ne Jonathan Kuzu mobala chanson Zembele père Bakasi masala nga ya kala le mutu tempo neto loba Jonathan Kuzu David Wemeye muzomba donc eliko laksake mutako somba Adidas musupa somba ya Turquie musupa somba na Ukraine mais lobika tege Adidas ayebiango osoko mais o est importé zaliki Adidas akoye ko benga fali na ferete po na ota ferete na sa na fali po so te ferete kan tsakana ti golo te ngaba ki golo ba ki warrior nga etali nga ko te ba au milieu du village c'est le banza na maswa baba lo zolo ba ke Adidas akoye benga Adidas akoye benga fali te akoye benga fali te abenga ferete kwa sinse bango contrat bazana niveau ana te bazana ngote bana ngote si on écoute la golo aloba fait écoute la walo ba fali ngasko lo kwa na lia pa mutu te naza au milieu na si ba na niveau na te papa yo boko sabato fali a Messi il fait à Messi na lobi to ke non ka mboka Afrika ba fait ko tuna mboka motu Afrika na bongo te na ba Afrika o ke tuna fali ba ibeta yo ba Messi ko na beta conseil na Tunisie ba jeune boko sabato so mona faire yo ta conseil na Tunisie ba kanga misu we mona na ngote ba ta musique le boya ko satna mama musique to tika ba vanti na mboka la makamuna biso ba congolais to yebi yango to yebi ke ayo koma na Gabon na Côte d'Ivoire ayo koma ozo omban même il fallait zo poussa na maintenant comité frère ya mama ba Adidas on a ba grand maison ko ça ngo ba jeter faut ba tala na o sevenu andeni pona Tunisie ba la ta Adidas na mort ba la ta ngo ba pelo ba anglais kuna ba la ta ngo ba Nigeria ba la ta ngo siko o mo ateke to so la bongo te Ferre avec au sur la maramna et ça ka musique à Congo ça rappelle ba le kutana ngo pe boy po ça ka en plein ba ko ça les kana bango ba za ba et na ngo pe bien arbeta 9000 places arbeta stade nini Adidas arena et ça la bien musique zong na concurrence mais ba niveau musuto comme ça ba mission na biso te no ba komi yango te muto yebisa bango nga na ba comité muko ba koma to yeba muto yebisa to penaka oui te nanu te muko ba koma kutu ya aloba nete yo mo comprendre o akomi
Vous comprenez? Bazo poussana, fali les lois poussana, kepe na bata musu bazo yebe moko a tega yipe album 50 000 places na France certifié et kende. Maintenant na commune ni noté. Est-ce que vous comprenez ngai? Monsieur Lubanzadio, na masola balabala to sola. Bata balabala s'il vous plaît, bo tenir biso rigueur te. Todo solo là, kaka o biso to yebi, po biso toza au milieu des villages. Ce qui totali, monsieur Lubanzadio to monara Messi alataka Adidas. Donc Messi na makambo nyonso o esengi ya bale, Messi alataka Adidas. Cristiano Ronaldo alataka kaka Nike. Na makambo nyonso o esengi ya bale. Soki balobi ke pour tout le monde appelle loko moko boye, baloba ke Fali a signé contrat na Balman Bloma bon na yoka. Quel écoute a signé n'était. A signé là ouais. Faire a signé contrat na Adidas. A signé c'est papa. A signé n'était. Ezake bako créer le. Et ça non de nous expliquer non. Et ça la boye. Il fallait soit que défilé de nini babenga ngo nini. Défilé de mode. Défilé de mode en Allemagne. Oui, c'est à fait normal. Ayeba ni fallait le star. Mutako boyate. Babengiye na défilé présence na ils ont compté c'est pas mal aye ba jubilamba balman ba pesi mais comme on a contrat c'est autre chose là ce qu'on comprend ngai biso peut toza ayo biso na balabala c'est exemple mutu mo sali boutique na ojaenda azima kiala to petit na nga felile mato guerre selema déclara mikolo to Folvimbala maire déclaré Afrique centrale Folvimbala ouais pour Folvimbala la maire déclaré Afrique centrale après Charan Nzambe Diele Macharan Nzambe maire déclaré après Folvimbala Diele Macharan Nzambe Diele Macharan Nzambe so moni Diele Macharan Nzambe mona Folvimbala Folvimbala Macharan Nzambe c'est quoi ça maire déclaré Afrique centrale ba pays to kanga minangwa siko bakoko bengi exemple Diele ma conteneur mo za kendo bimisanga komo bimisela batwana après ba signer contrat vous savez kaka ba bengi ka pona musala mo na tawana kaka voilà ouais Folvimbala petit na ngaya mbala 3 visas et puis mana pas passeport ana Brésil ana Portugal asuna Angola to bolé na ngai vous comprenez ba fali a okena mamba Balman mana contrat na Balman papa so signer contrat na Adidas même Caleçon na tongo di Adidas mais moi na fait atne Ketcha Jordan mon na oning sa kolobo tout ça alors là tani ba Ketcha couleur ya ba marque mususte na komi kuna tina ba comme na niveau na ti papa fallait moto mona latine griffe mususu mais oh fallait signer contrat na David musique à Congo misa Congo le gozo bomba biso le coûter zo les gars biso trop et puis ma bena bango ba sala cop ni na lo bala TVT o tika batu bon poani ne perdema. Oh, c'est facile faire pas voir la télévision non ils ont qui contacter ils ont contrat ya Adidas té mais quand tu vas monsieur banda ko lobat nous na mona ngo changer na mona misa lingo le la TVT ah ça mama mabe oh misa sali bino na suspect atiki bino bongo mabe oh ça bongo poani mabe ouais ils ont comment faire un événement monene awa concert de revoir ezali il faut ma batu na poto mais ba futi pe ba viser pe samité hein ya bateau ba okende te ba leke chu ba lité ya kana ba okende te nini moi je pense que na lo bana boy on a bata faire na faire papa Hervé to linga trop na lobi neto memi Virginie manganga na poto pas que ça nini est-ce que bi faire avec un double concert oui donc so même animateur faut au moins 4 5 posa nzoto aboa ki lo boire lobi do ba ko sa ba permutation bongo de siko Vanessa Molema bala tapé boité azamuto siko na lobi o même ba mise na poto ah ouais o même kindingo même ba te belé c'est pas mal pour la communication to boité mais faire en même ba droit falité et puis on remarque mais qu'on internet au monde ah papa ça a confiance à nous tout na mutema beye ça a confiance faire na za bondenga ki Adidas énormément ba droit falité faire femme mandé ba mise belé oui poani faire avec ta deux conseils avec dit le avec lobby donc on même doumé ka morteza nous to mo belé pour une équipe arabe vous voyez ba 22 personnes mais l'aime sous aux ala 18 retenu et groupe appelle na cas malade ouais et vous comprenez moi si moi na kata benye moi si na kufi mama kufi et ko pe ko affecté ko beta ndule était donc faut un effectif mo ya bongo pas to beta double donc on a double na ko baksa ba yifeti mayemba te o baksa ba leke tuté aresani ah aresani ya ko moni faire a memane bango te so pona yo ozo mona intérêt te que faire gola amema leke tu na poto faire ça ni mamlo wa falita osaka o izo senga ya sala ngo
fallait pas ça là ozo senga ya sala sala mona mta ça makam nae mais le plus important c'est ali bato ba ozo na bango Virginie Manganga to ba ozo la faire na ba musicien bon siko donc on a chance à okende moi 3 visa ka de ba kende faire ça nete gal a se poser mutu na e pa luka ba oge sala nini et puis derrière ba oyate hein ah bon j'étais bon et belé bazana ba oyate on comprend si on a bateau ba oyate j'étais à kanda so akira j'ai là il a fini akenda ya j'ai la zonga l'été à kanda so j'ai la za fivette donc ne j'ai la zonga de fivette pe ayate analyse à Moutama bé mais masula balabala donc je pense que faire bateau ba ozo la beta musique même si ba ke 25 ba ke 30 le plus important la beta musique. Question benga tout non analyse à Moutama bé est-ce que faire gola ndenga za bongo soka méga ba musicien avec plutôt 25 personnes na poto pas que beta ba concert na est-ce que so paye et so peut-être et l'ongolais fait rigola et jamais l'ongolais te premier score ya bato ezali nini moni ba entourage presse il faut c'est comme biloko wana ngo beta bato ba dor de cabeza on a vu to kokana te to mkolo mote to boto mko mote to na mutima mote to zana bilongi mote mon mtana calendrier ne mon mtana cop ne mon mtana ninga lo kantela mahamnaye donc moi je pense que faire na minute oyo to yebi que faire da kungi ko zala danger et puis faire te okende kuna olinga beta conseil pour le bachango na ba TV total na buto na kaka ya fali elegate ya ça les forces ça nini eleka ya fali ba conseil fali elegate ah allez ça Moutama bé bon ya okende la nini tant ba tune ba oloba ke bon mona ba conseil o bo mona ke bo mona na te ko mona na ba rena fali moi la raté donc on a défi on moi je pense que il faut ça la kake na ke beta musique nanga atika ne makambo ya kokalekile nani ya kokende te po bato nyonso bakokende wana suka na bakeswana kuna bango na bango ejonga kaka ndenge afali asalaki feri pa osala feri akozwa mayele mpe mpona fali ndenge ekomelaki fali mwa badezazwaka moto deja bakokende te ndimela bakokende te tozala biso awawa epuis misu baolongwa basilika po basilikaka oyebiso oye cope na intere osilika yako ndenge navandaka na peti nanga Feli Lema eza yo baarkeli kompa ba Folvimbala ba Tarsis ba mbele ba petit nanga ba Gloire Tung ba Sala ba Feli Tambwenkoi ba ya Maurice Hervé Katangala le plus jeune Katangala ba na toujours à la jeune mutaloba na lito ya kangamba Hervé Katangala toujours et arrive à peine à bogi bango te je comprends mais elongoli e ka ngate na je comprends et ça quoi musique à faire tout ça la cop moko na moi m'a fait avec 3 missions na tele boy ngate na habiter na oboko na oeko ya masaka peta pale ouais on se comprend baba to ko babonaki ala to akine dernièrement pas le baloko ba Sylvain Lumbila abo to wetana Sylvain Lumbila to père des cousins na Sylvain Lumbila oh mes condoléances Sylvain Lumbila ouais Lumbila a parlé puis DJ Stuga na DJ Stuga bongo pe na mutu obwa ki était mais azaka na yo faire pe bato ba OK poto tete et là qui c'était fait la boyo comme ça va faire to yeba bango siko au mona kaka misu ba koma na ba langage mo ya code balinganga te ba ko changer papa donc de faire gola zape boye o aromema ete akokene pe ba faire akokene pe fali tangu na lobaka na OK 2024 bat ba ko betama ondimela ngate lelo to OK nango te salanga confete za mamba faire ga ke des potos et puis so OK poto il faut passeport nous en ambassade misu bazana bazala passeport na baona ndako ti sikwa ko mobenga muninga ndeni kula ndeni pour kalater des affaires beta. Monsieur le Banzadio, on a habité par rapport à temps, l'autre ça derrière les 5. Faire on en a retard été au Kindemi Kili par rapport à moi ba promotion pe ceux qui mo razana Katamboka pour tout ce que faire azara na Kinshasa. Non, OK, c'est ça là na Kinshasa, yemo razali di banda. Au moins non ndeni ne faire ça makameo. Bon, wenge na ebisa odaki wenge voyage na bongo na lobano na bemise bele wenge problème nango ezala makam nango fera ko sape makam ka te ndenge fera fallait sala ki kuna un mois préparation muna mutana calendrier na ye muna mutazana notoriété na ye muna mutana combo na ye je peser la valeur na ye fera sala ki 14 beta na poto te donc je pense que azonga bimilo ko abalo ko mater ay ko zongela na kati ya kopango kwa zalaki te on faut le baver azoki moi tampe na moi ta ndenge jamwe kenela kuna zalaki te tout d'un coup a esko ko zonga tanga ay ko zonga il faut pas e bandeni ya ko sakala ba wengi yaki na ngomwa parce que une semaine ba poto ba bete pe ba ko zonga donc il pas après concert de revoir on est sur les 13 awa aba mise ba ko voyager na bango mais oyo ko yawa na limité ba ko za susu risque o ya ti 2 semaines avant une semaine boke poto pour ça rappelle risque mais cette fois c'est climaté
Monsieur a mesani mingi na kini 14 à 13 ans a comme na pota kuti malili wana ko sala pe problème na voix nyonso na pezo compter donc nyonso na basala yango na symbiose et puis ba calculer yango mais o est important ezali ke ba koma kuna ba beta concert les cas bien pour tout biso to zo matière ya ko loba moi je pense que yango des important Alaïsa Mouta Mabe to fandi boy to moni Petit Fally azo se ka faire azo lobake ba pesi faire ba visate concert les annulé ye moni ondeni batamboka bakana na bango ah batamboka bakana makamna bango bakana makanda mo bauta na mpe mboke umela to kolina bakamadi bauta bamboka boza ko finga batamboka te po moni biso na kinera so bota mika libana kinchasa mboka te bona kosi na kosi te mboka te ko finga te Jonathan Kuzu mboka te ko finga te zaka po yo bota mi kote biso to kolelite tabiso to saka na yo zagi te. Non, voilà, mais Petit Fally c'est un chansard comme Pékin, c'est un peu makambo pe bakino bako salati. Mais kino to sali makambo ko leka ye yazaka na mbokati. Donc na mafinga na ye wana boko ume na to tipo ko kango ka mbokati. Et puis mbokati de loko so ba fingi de maneti, ele ga benjire belé. Babingo mbokati. Mona yo koma da bien, olati ketcha bien jina be bakango mbokati. Loras makiala, olati kitoko makasi mais oh ba mutaboma, mona ba silika nango. Mais ezaka province. Donc moi je pense que Petit Fally aza pona Fally, aza pro Fally, fallait me mettre na poto a côté la mututé. Mon mtota la côté quoi ngane sali. Donc on a retenir hier liberté mais faire aza camarade na été faire moninga na été. De lo ba faire ba Fally wana baza bato ba représenter culture valable mais puis bato ba tombola bendene. Donc musique ngo le nom comme chose na Fally te c'est faut en faire. Musique à Congo. Exactement. Et comment bon? Et comme les bon. Na ba journaliste na ba journaliste donc ngaka na yo mututi awa toujours souffrir. Okuta pe muta wenge à côté la faire mingi. À part ba héritier. Mais ba ta wenge ne to batikali ya ba déplique ba Fabregas ba Zima kiala bango ba côté la faire pour ba za wenge. Wana siko kitira wenge. Siko so zo inkoto Fally na ngamu na tika ndeti yemoko. Uzombana Fally siko azotika ndeti yemoko akomo tika ndeti ba pecha ba UPA wana ba Braza ba pecha ba yemba ba côté le. Musique a comme une mais en soi, musique il est zongi bien pour rivalité et zongi. Musique est comme ça rangam morte. Donc Petit Fally, tiens le babon avec faire en bête à dasare na et puis tant on fait en bête à deux concerts on a mon collègue ici la torozonga au moins qui ba gola ba concert à faire l'équipe ou à Fally. Ba boss na qui fallait bête na 40 000 places. Moi ce que lenga musique, et c'est ça là qui ngano to lia pour Petit ba na makambo yo, to so ba sujet to ça nini. Tu as mis caméra na masola balabala. Voilà. Donc on va comparer plein, on va comparer biso to embaki bien. Bango to ba ko vendre la rate. Yo ki ne ba yemba. Yo ki ne ba yemba, wala ba goloa. Na bongo. Na masola balabala. Monsieur Banyado, to chité na biso, ba bi te feza ngonga. Le banyo ngolo wana batu nyonso balandi masola babala lelo. Ouais, ba nyonso balanda masola balabala, lokwa ba bonakiala. Bonakiala toujours. Bonakiala, atuna yope. Comme neza trop na masola babala imposé hein. Teza ko tupona mbongo teza ka famille bonakiala na pesi mbote na pesi mbote na mvwandu 3 fois les boss Andrelema on a vu na nga ya palais les boss Andrelema mutaba predio na pesi mbote puis na pesi mbote na GR Sa Majesté wengera na bakonzi nango général a wengera général GR Sa Majesté de tous les temps de tous les jours et puis na pesi Freddy Kamanda wawa Freddy Kamanda salaka nengo lobaki mabanga ezokinde na flèche aller na flèche retour Jonathan Kuzu la chanson Nzembele mon ami Nzembele et puis na pesi mote na dada Shabani petit na ngadi no kafusa petit na ngadi na Paris petit na ngana doki à 10 ans ane mon ami de Vita et puis son mon ami de Vita directement na ebike na komona dino kafusa papa possible et puis na pesi mote bele na masa na maître Malela Kulumbimbi Christian Muteba garçon Juke Ji pasika likolo tomati tulungu na quête toke likolo Christian Muteba cadre mboka Jibril Mazoa yama yo ebika yo ya directeur orchestre et puis petit na Gigo on est ensemble donc mère ba petit pour na osuki ça Laurina Lubanzadio mère na bango Thérèse Ndaya toujours petit na nga felele maliso mukonzi wana pecha palais soda mbila pipo na batavaidad na kopesa mbote na ve na nga Lourd Manzanza kilo mboka petit na nga Filita Mwenkoi kombo wana Filita Mwenkoi to pipo na nga kale ya mboka
Kale ya mboka Patrick Difwana président. Kala mboka Patrick Difwana président, donc on est ensemble. Président na biso tout. Patrick Difwana. Ben na biso benda kala mboka. Ensemble. On a dit que ba de tout bokota la ba suggestion, ba remarque et puis ben nga Prosper le Zolo. Pros frère Nzuzi na Paris na peso mbote, on est ensemble kitoko. Bokota masola balabala bokozala de cité. Yango yo. Masola balabala ngo. O biso to lobaka. Comme si il y a la vérité. Total sabatu moi ba angle moko o ba ba betango kara. Biso tona masoa ba bala to lo bango. Toza contre falité, toza contre vérité. Mais ko comme on a niveau que ba noko Adidas benga bango, a signé bango contrat. Ndenga mabete bazana na tawana te. Na ba atteindre niveau wana te. Tolobi pété que tout est point na vie na bango. Tolobi pété que ba okoma na niveau na te. Ba okoma. Po ba ajeza na pe ba okende ba sa maramba bien. Frère Golo sa maramba bien. Fallait pour ba sa maramba bien. Mais na minute oyo ke bo beta di solo que fallait signer contrat na Batman. Frère Golo a signé contrat na Adidas. Pe Adidas on bo baxi Adidas original. Oh. Et là bon. Na kota terrain to na lebisi na lebi donc bala ba mo ba tchaka ba commentaire et puis voilà. On est ensemble avec vous, restez branchés sur Idéologie TV, Masola balabala, vous abonnez massivement, vous partagez la émission. Moi bah j'aime, moi bah commentaire voilà et ça la biso maintenant bien. Asma Kiala kotaka Masola balabala et pour ça la bien. Natabono très bien habillé, na vu que pantalon so pesinga pe na selon Masola balabala et côté au nini. Donc ça la ngopenda et ça la bien. Gesho tomono yebisa mokonzi Afrique du Sud. Yannick Kinia akota masola balabala. Yannick Kinia pe oyebike Yannick Kinia pe na Afrique du Sud. Akota masola balabala. Fallait pena kota. Yannick Kinia Rombox. To benyo 3 fois Yannick Kinia donc ça la bien Afrique du Sud ba tout ba Hollande masola balabala lelo ba tout ba la capter. Lelo na ngola to bato kita. Masola balabala nemte vande ya so moni bazima kiala balonga musika po baya bala na David Wembe meti na film ngala na yo ngamo pe mona ko ma journaliste na matanga ya mama la Caleb et puis mes condoléances na la famille Caleb wa donc o penezali pena bato bazo au milieu du village tant le bon milieu du village ça te pona toujours ça le droit toujours danger te toujours ko sandeka conscience na biso te toujours lo babna ki afala sali bien faire sali bien ce que tu tikali muki. Donc bato tout na Luanda bato tout na Angola bo tchabiso confiance ba tout bana pour ça soutenir Masola balabala netinga numéro za plus 244 938 754 734 donc so komelinga na WhatsApp na Facebook na Messi Lubanzadi au mona nga na TikTok pe Messi Lubanzadi donc ba remarque peut on a besoin bo ya raté so peut ba remarque to répondre raté en tout cas pour le bagi mabe toujours le quoi améliorer donc moi je pense que ils a peu important et puis na pesi mbote mingi na Joël Lutula ba remarque na Joël Lutula mais ngado so sanga ngado komelanga te problème nani Joël Lutula yo bo na ba random na ba journaliste mais nga na ba kambo na libika oyo et puis ba tout ba Holandanga kitoko Messi Lubanzali non di Mobutu Congo Bez non di Mobutu kota Masola balabala et ko sala bien donc on est ensemble avec vous ciao.